tala buzoba ya songi ya bisoko bibio asalo suni bibio mani ka finga sola masuba kata mani ka finga munoko solo afinga sola masuba lelo azo yamba mutu bango kizengi noka ken mutu munene afinga fere afinga héritier jour et nuit mutu moko ya salité ken pela mutu munene maboko mike nyama moko bezoba musendi imbécile nyama. Encore au garçon Silim. Merci à toi Marquis. Naïbi tonton de la nation l'homme invisible, toujours tout ça comme ça la pichu mangaya autoté moi babi mboka DG sololi pichu mangaya photo solo la makambo yo to vendre sa base to yeba qu'est-ce qu'il faut. Merci na bino tout beau s'abonner ebele. Lelo on a pas tué film na mutereta oh lelo balobi yepa ok na 4 saisons. Boloba moi tout maintenant tout na SSA solo pour na bomba te grand frère na ye grande sœur na ye kisinzora lobby ba ok ka bango mi balé mais ngana ka isaka to la zokene comme nous on a coûté na Adam Suluzolo te ya ok na para ba cameraman mais na ngami na ya mingi journaliste ayebisa ngai si réellement saka to la okene pour na ebité ba comme ma deux cameraman entreprise yo monde ba retenir ka Adam Suluzolo attaque cameraman saka to la yo cameraman Zelana nous a voyagé au Yassima. Nous avons pas tué mon amour Lionel Chamala. On a déjà pas tué à qui j'ai dit bonjour mon lobé. Bonjour Dieu, bonjour Namandeko tout la émission na émission na yo, la émission na banca. Bonjour Namandeko tout na profité la paix merci na Willy Mouché Nico Damboka. Merci à Laurent Lorenzo, merci beaucoup à ce moment chez Dantamboué, Mireille Kaseka, Mireille Leka, Chamassou Nalino scène scénario, président Oman Lumumba, Pichumbo tout de contrôle. Bivons à la propriété du moment foi la binoto bozo ndabiso. Moi, je suis pas tué les filles. Mbanga na mbanga, naza prena makambutu. Régine Ilunga, maman présidente, en direct na kati Mputu na Paris, wala pena ya biso ya palais. Blague ezate. Blague ezate pas tué fina ke numba mo ndeni ba actualité ya banka télévision o lelo ba journaliste ba lobi bazo vanda te bazo kendeli bazo longa papa ma se dire quoi. Ba na olongwa banka to ngai na Marcelo Mbia to sala musala ezomona nga pas tué fina uti ba voyage na nga privé na uti Casablanca na Maroc. Na mbongo na nga moko. Dans un logement, na foutu ticket, na quitté Luanda, loger nourrir après na yawa. Né na ye awa na yesiko makambu ya entreprise. Aux ali patrimoine national la team de Wata avec Héritier Watanabe son excellence monsieur l'ambassadeur de la paix universelle. Héritier Watanabe précision Tembe. Artiste complet, taille mannequin, nazo bisa mi ange mi démon simplement moi, ba mataba kitalbo mezukanga. Et en même temps encore en tant que chargé de mission, chargé à stratégie conseiller privé à la team de Wata. Pas tuer les filles, on a monté que nous une mission de service. Nakati ya Turquie, na Istanbul, production ya bienvenue Makanga. Na minute au poto za na inondation ya Rosaka. Donc wapi? Na ok na Istanbul na Turquie, na plein hiver. Ba Rodik Djogo baza kuna ba koufle baza wana le PDG te dit Kabongo na agence te tout baza wana to mona to filmer bo mona héritier de makambo. Na minute Obama tabakita watande makambo héritier de puissance héritier de makambo bama héritier de yende talato ke na patutara patu refi ngala zo ya patu France États-Unis Bruxelles Suisse Autriche ba fan tu héritier to kuta na ba fan na patu refi Miss Evech to zo na mama na biso Kisinjora Christine Jani Mungu na systématique pour Robert Choix. Par rapport donc Makambo ils ont la team de Wata musique intelligent et musique oyo la team de Wata ça pas tuer député national. Merci beaucoup Patrick Refa Fatou na la team Wata to ina on a battu faire obligé qui biso to lobela lelo to sali 10 ans to nation Europe était pays oyo peut-être parmi ba pays oyo zo bete la to lozo kende musique za bete susté nous avons vu président Fali pour handicap la merveille o lelo a zone ici musique congolaise à niveau Europe ba ko bengaye César de la musique congolaise à niveau Europe. Le Patrick Vita au monde concert on est réalisé donc et ça là que l'on est ni premièrement. Bon tout ça les promotion héritier a posté son excellence ambassadeur de la paix après si biso merci té. Tout zappé tout ce qu'on a toi Istanbul. Patrick Lobi après si biso merci té boy zappé. Alexis Ngatiti na comment veut-il voir son soutenir son excellence monsieur l'ambassadeur universel héritier Watanabe soutenir rien la page.
Jésus de Nias Faïregola, les padres frappent encore les cas. Depuis qu'il peut Mbappé, il avait fait. Qui amène Rumba Congolais au Bopor, déplique. Bah fait l'anga ou c'est quoi? Ah. Faut te montrer ça la bisous. En tout cas, la personne merci na bande ko nga musicien, na moni solidarité en tout cas grâce à Yabino, ne peut musique l'anga réussir. To moni ka ala te sur la lunette muindo. En ce moment, ben on a dansé bon. Toi c'est la gare deuxième concert na hier. Mais Héritier ça va être le 13, à ko corriger na Paris. Non, Héritier ça va corriger. Ah mais ça les Héritier n'a pas. Olympia. Ça va être Olympia de Paris. Le 13 juin, le 22 mars, le 29 mars. La minute au pote comme il héritier la musicien moko sur lobby qui n'a pas concert et au RATT. Héritier sur le lobby et ko betama. Vous comprenez? Le 22 mars oyo, nabi le 22 mars oyo. Héritier na kata Istanbul. Le 13 juin na kati ya Mikili. Yo comment fait yo za musicien ndenge nini? Bato ba soutenir yo l'artiste en gratitude. C'est la jalousie. Héritier sur corriger ce musique. Azo corriger sur Olympia. Pas tu réfères qui est corrigé Olympia tozana wana lelo oza journaliste oza chroniqueur o lelo za éducateur ya masse tomoni ba confrère na mususu na kombo ya Ken Piana o lelo asalelo ko grand frère no Blanchard Mosaka salaka ba di longola bato wana longola bango bata banane. Na c'est sa question là di longola bango di pas tu réfères confrère na yo Ken Piana lelo oyo ba pesa qui est 10 jours na kati à Paris à sali 8 jours le beta tolo kenda wa 4 saisons tela buzoba ya songi ya bisoko bibio asali suni bibio mani ka finga solo masuba kata mani ka finga munoko solo afinga solo masuba lelo zo yamba mutu bango kizengi noka ken mutu munene afinga ka fere afinga ka héritier jour et nuit mutu moko ya salité ken pela mutu munene maboko mike nyama moko bezoba musenzi imbécile nyama obika la TV pas zela na ko aboni ye akino loba ke ngai na flatter à JB ngai singa flatter à JB ngai na nga singa pas tu fina ko za flatter à JB nga na yaka pas JB na ko continuer ko soutenir JB attaque grand frère na ngai parce que des recommandations ba fan na ye ba va timanga ba na poto kuna ba tout ça ba ya ko cha papa chéri po na yo che po na mone pena ke ngala kina se ko tu vona makala héritier watana ba soutenir nga fait gola binisa mbongo na kanisa muto kisenga wera wera kanisa ngai wera pona nini te makambo tozali na ye na wera makambo nini loba ko la TV de yoka la makambo tozanga na wera nini yoka wera kanisa ngai namonaki solidarité ba musicien namona faire gola bimisa mbongo atina mbongo namona Vital Kamerhe le diricable chef de l'état tina moyen namona président Daniel Massaro abimisa mbongo namona Richard bimisa mbongo a soutenir ngai atina ba avocat namona faire atina ba avocat namona bata IDPS batina ba avocat mais JBO ndeko yanga muluba totiana na se tozana même village atinda ata mutu moko te namona mosaka leka la TV na kojengandu bakoloba na télévision ke non yazaka mutu abe CBGT nga sa siko mutu la team je salue mauvais Michel Gombe voilà moi c'est là je retire la 6 vraiment ngai pas tu refuser la ngai na za flatter te bato ba yebi ke nga za na mutema malamu soutenir ba musicien et Richard na ndeko na ngai c'est mon cousin direct on se comprend a sali okese mi ange mi démon nga na a sali okese la team de Walter a mis sa retirada premier journaliste parmi les cofondateurs pas tu refi Ken Piana kota no ko sangai ezaki Ken Piana nyama wana Ken Piana ngam na ya na musi na nyama wana Ken Piana comme Ken Piana comme Alain Pokoko mona bolobo aibi ko quatre ko moni ya grand pêcheur oh grand pêcheur azab omoni buzoba oyo na moni buzoba ba tfoba yeba yango ngai na zaka flatter te biba zali premier bateau oyo ba bundisanga makasi pa JB ya bibi wana ko kolianga cc ye okende pa ken ko tonga ngai azima ngamba ken ko yebisa ngai makambo ngana loba ko yebisa ngo ken ko bundisa ngai makasi ko ya tana okese na bango kuna yesko eloko ni azo rapporter ngai na sala ko na mutema malamu na soki problème faut na mona soutien faut na mona même peu appui éviter wotana besa na pota kata contrat na poto kitaka uniquement pour ngai ata yo mo même pas nzambe même pas nzambe ya biso ya lola yako mona merci moi oui merci moi attends problème et Richard bimisa mbongo na ye ah
Timbako. Tu fais réfléchir. Ça veut dire que non, tel père, tel fils, et qui est dans la bénédiction à maison mère. Les lots, pas tu refais une solution à comment comme sa maison mère. Mais oui. Oui. Pas tu refais. N'a bientôt fait réfléchir. Ne vous trompez pas d'adresse. Adresse à mort, c'est la team. Oh! Tu vas pas dire ces arabes, c'est. Sans Fantine. Balado. N'a pas adresse à mort, c'est la team héritier. Héritier, Watana, Balinga, 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 héritier. C'est pas peu vérité. Pas tu refais les lots, nous allons prouver que non, aux âges émettés na BCBG. Non, c'est les mêmes nérénis. N'a pas la prison. Bayaki, Bayate. Mais Roger Ngano ya hotala ya benga yo. Ya Robenganga. Ayate. Bo sanka. On va aller à la TV, la TV, on a la passi, on a bundela, on joue nuit na coupe. Tala to fana to. Ça rouche no Angers pour na laxara ma mwana. Oye bien comme ça la semblant. Faut pas me lobela ngote. Na moni nyamo ken piano basanga na biba finga pas biba finga a subarat et pas maniqué, ba finga mu noko solo. Mais à cause de la émission nyanga la kato ken piano. Bah ça l'a dit pour me déstabiliser. Yes, oui, que c'est le plus combattu. Dans la prison, tout va contre Ngaï. Si ce serait président Fachité, ce serait IDPST, il y avait tout le monde contre moi. Non, c'était à 4. On n'a pas tué sur Bima prison, c'est grâce à président Fachi. Et le directeur Vital Kamer. Vital Kamer a mis ça bon on a eu. Il a $1,500. Daniel Mastora a payé $1,500. Il a $1,500. Faire a $1,000. Manda a $500. IDPS et il y a plus de au moins 8 avocats. Le président RCVC Matinda. Nani te atindelanga kaka atindelanga kaka cousin na ya hôtel a soki pena réellement dans la prison pe ça la passe. Mais au moni elo na tunyo wana ponga la yebike nazala ba image ke bayaka kotala yotango olo otanga bango te wana te bato ba yate bato tanga tindelo mutaye nani mais parce que to kola na ensemble yango yaki au travail pe no caisse né quand même. Mais oui pas tu es réfugié là masum ningi saka nzoto mama yakawa simba zenga luketo la lugali gata ko zobila robila robia to pas solo la mbunda héritier a posté kaka fali la poste dans la page tous les fans ya héritier ou ba ina ndule pas tu bazaki bazaki ba nada ba témoigner nada ba image wana ba bien to soutenir artiste na moni ba fan ya ferré ba fan ya fouassé quoi na moni ba fan ya des pliques. Il y a guest nani leader na biso ba dimaka comme leader. Te kobina miso na miso. Animateur. Te kobina ka miso na miso. Shona kenda ite. Robino. Robino. Na mona fa na pe ba yaki. C'est un plaisir. Na moni amour. Mais on a na pour monnaie. Libongo tout. Lelo opache refi koyoko koloba kotala ba image ebele sekile na poto confrère na yo na ti lokolo oazu frappe lokola mwana muke to moni pe image ya Ken Piana na bito so tala ngoma zo kima mbanga ba se yaka ozamboka kanyama te to mona ba image abo ba confrère na ba okima na poto ba okekota kwa se ba mena se ba ngusala ononde bon moni ba ta poto na ebisaki bango ke baza ba nyama mais baza ba nyama ba combattant wana ba mundati ba mnitu ngwa bokechi bokechi za jaloux bokechi la jaloux a pichumbombo Bokesa la jaloux à l'innocent. Pour l'innocent à son mandat qu'on a dit ça. Bokesa la jaloux. Il y a break bayaka. Azara jaloux à Mireille Leka, azara jaloux à Chama Souta pour son mandat. Bokesa la ndakute. Odombo. Odombo yo tera lo bate Odombo. Ah nga Odombo. Odombo ça muta maréchal Mobutu. Mobutu muta bomi moko pendant 32 ans. Ya ko lo bate. Ya ko lo bate. Pas tu refais aux la grand frère no mocha tumba to memanga jom suna butu awa ndeko na ngai chaka tumba conseiller ya ministre budget wana azali ata conseiller na combattant non il azali le grand combattant o azo soutenir pouvoir en place azo soutenir ya nanga kolo lupango ya vital kamere kolo nini kolo lupango pas tu na ngaki na mambo yo kolo lupango eza nani na mboko na bia ya kamera za kolo lupango pas tu refais maman molo parce que kolo ba borne ne ya fachi obogisi comment qu'il était comme lengue et comme lengue pas tu refais la bouteille très bien pas tu refais ça ne lengue ko li ko ça ngote quel peut la pesa lengue quel bien la musenzi na bien invité ngala quel peut ça le débat en français akima
Oh, et bon, quelle a bifacé? Abi français te. Allo Bamnoni. Ah. Bana kino moninga nazali journaliste international omoni nakitaki awa nazobwakela ba pigeon ba masangu villageois. Pas tu refais voilà vous t'es d'abord comprendre na invité là to na nega bo moi tourisme moi ni ça la bien. Pas tu refais le loto quoi en actualité to moni que Ken kana olika na ba TV ko finga présent faire regola aza et musicien o aza internationalité atteint que bino na été na atteint que ba éducateur ya masse ba chroniqueur et ça permis ko finga batu na télévision. Bon moni muto tangi Ken penate maza musenzi aza pe songi jaloux basali siko dio na bibi o manika no finge munoko solo asubaka basali dio po bimisanga mutu moko boye zoba mutu moko be ba conflit mutu moko boye aza na sensité po bato ba yinanga mokili mobimba yango moi je vais le dénoncer, je vais commencer à l'attaquer. Ya bibi wana ya kotaka question ponga na kiba makamna ete na kiba makamna ete nakibanga makamuna ngala na ngi balobela makamuna ngate Mais même Kim So il paraît très BCBG. Ah dibi je m'en fous di akim sanga na nini ngala ya prise basaila ngani lelo on monte yo comment kolukela koyokela Ken pia na zuwa pas na lupangu po alaza mutuka bien yo lelo ozonga moi sima ngo mo yo eleki jalousie yo ya na ndako na deuxième na pesa $100 ko changer engdi et pas ngati loba kuna te mo keso minze nga lelo ouais to sala libanda caméra tu na ne zo sala sous bien te. comment faire na plateau nazo soma o ya na ndako na ngala deuxième après concert to utaka na bino na butu ya biso ya to sala la concert ya BCBG Ania Star to ba suji na pesa ko $100 o pesa ka biso $100 to kabola na pesa $100 pour le changer o la nga retour était ba erni concert c'est là ba 4 nga bomba te c'est là ba 4 mais ce que nga kuna no bangelo so komaki tina bengi na tuleto komi na obtenga na koma obtenga ngangi yo kota na pale bongo na bima c'est ça yo yo kela rezu ki jalousie te yo zuwa nini na yo kele ngam na sala e yo sala na OK yalla ba vesa ke ptasala bakuta na sakari zakara yebi na bo ok non bo ke la test bilo ni balé pas sacré muna na simba mi comme tel ngala zakari ngala za muta pale ngam bango tu ba okutanga kuna yo na me mamni mais ngam ya makambo ba soda azaki passager mais muta côté na ambiance asimse micro c'est ngai patio azaka passager biloko ba na soda te zakara sala 4 tiges image Henri Noël Moutavo ka en tête image ya archive elle tourna zakari ya biso Peggy ça Jean-Philippe Bassasal zakari baba so patio refi tant le bi patio refi to comprends maman tu la muzo aza pour moi ngam na makambo zakari soutane na lata na motoki o affrontant au stade o asala ngo succès kan na ye apesa ngango soutane na chapeau wana lipa apesa nga oui to wela soutane wana ngana Jean-Fils zakara bi jamais pas tu refier ne mokonzi na chef na bino apesa nga soutane wana bi yo za la grand atombola nga loboko boye pirami manda témoin pas tu panda yebi makambo na zoloba on quel plan innocent azala ye bano mata na chambre zakari te zakara na chambre likolo bango tu bataki na c'est moi qui montais na zu rapport na opesa bango donc c'est où ta likolo yo kitano c'est moi nga zaki héritier du trône nazaki l'enfant chéri so koyoko kotanga comme honorable Sakari Babaso o lelo lobaki azozonga na presse mazozonga te avandi na ya bimisio zonga sebso no na bepoke wana pas tu refi ningo zaki tango zo tellement na tige zo pesa makambo na ye na lingini batu ba yeba eloko moko za très important nga la soutenir Ken na biloko nyos Jean-Félix azaki mutu Peggy ça na sima nanga ngam na zo Peggy na tinde pas Jean-Félix a signé pour akota pa na biso pour Zakari c'est une institution Zakari Ken asala ndenge nini asangana ponga na Jean-Félix na mtondo yo kana te asangana na JC Makolo Peggy ça pour me combattre pas déstabiliser tellement nga azaki puissant osoko machi na azaki très puissant comment c'est brûlé car mutabanda ba émission mtal boso ngai patcho refi oh yom na sima micro liboso ngai c'est moi qui faisais des grandes émissions Zakara zana oyeb sabina makamna solo ba na batu nyo ba Zakari mutasomba ba parler netinga zate osoko pa ngam na simisa Ken mi comme c'est jaloux tango osoma ba parler même bon ozara pe na nini ma monsieur j'ai là nous moi anosa ba jemo ko ba benga o jere kizengi bozana ye azobomona sese zo yebate voilà nani mais ye Ken abandoka le kala nous va na kana tinga na kende ba prison boye na kota biloko boye alianga na tana ngala tana pourquoi mon ngai abenga je me suis na kutani na zoba wana
afandi na nini na Chibang afandi na butu amna masanga moni car na ngai koti atindi nani journaliste ne wa saka pani wana Valdi Tambo oh benga muteke tamayeli zelana benga muteke ta isa na fani na awa aya to solonga yepse ezala mbala suka bien na zaka fa yepse ezala mbala suka pas tu refu na yamba on émission mo loba so ba kango 3 fois na vie ozo ba appel misatu ya Ken Piana après ozo ba appel wana il est comme à 2h 3h ta 4 ba kangayo c'est lui qui m'a livré c'est lui qui donnait tous les plans de moi na za na information tout mais tout se paye ici bas tout se paye ici bas yo mona nga kutunga na mona mona wana sona ole kawana atina batu po la soko loka abanga makambo so makambo yindi abatami ango benga yana abenga gel abenga yana koko kuna na poto bobenga na muteketa tellement mazolo bakuna la TV bolo bala nanu abatami ozo comprendre mais azolio c'est sous-sol mais nga en tant que mutu na za patriote nationaliste pour nga za na ba esprit ba héritier watana batana tembe héritier yembe maman Midi Kamere Nzembo héritier yembe ya Vital Kamere Nzembo héritier watana be artiste complet son excellence pas dans la trône na émission ne vous trompez pas d'adresse adresse na mito dans la team de Wata Kindoki là coin musique zongi talanga ngala dai na prison so ezali président Fachité en tout cas président Fachi nzama pambola yo maman Marthe na kokonanga monseigneur Mulumba en tout cas na ba maître IDPS en tout cas na robosa ba on a vina ya na caméra misa moko na ye habité on a bwana c'est mon fils Daniel Massaro le Vital Kamera ayama maman na ngala na bandeko nanga pesa bango abi bo pesa pas tu refimi 500 aider ata moi 1000 kitamoni faire rigoler na porte bengi maman faire benga ku maman na biso maman magi makese faire atinda $1000 mais la maman atinda $500 ça compter maman chez dans tamba soutenanga pe na moi ko futa ba prison ça la compte bancaire et vimbat non mbongo na ngeza pour mes enfants bah oui et ça pour la sauver la prison n'a dépassé un bon ébélé. Mais là, si on comprend que les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Bon, moi, je dis quoi? Fallait tout que les sur la logique. Fallait abêter naïe, merci. La mission tu vas soutenir. Mission moi va soutenir. Abo tu vas poster photo naïe. Bino ba journaliste monsieur Chakinda la bino. Dis arrêtez-moi avec des gens. Va léguer la lait. Na léguer la lait. Il a zoité. Il a zoité. Ah, il a rejoint. Merci beaucoup Pacho Tomo qui est dans cette émission Nabiso. Merci à toi maman Astrid Moleng dans les États-Unis d'Amérique. Clarisse Matombe Samokondi toujours États-Unis. Mon vieux Eric Matumo dans la Londres on est ça bien. Maître avocat Yannick Kikiwidi balobi États-Unis au solo la carte France wana papa Guy Janor Deco Ibanda Merle Congo. Pacho Tomo qui est dans cette émission Nabiso le so va botter la caméra Nabiso au peut sa message moko o la clé na Ken Piana na Bibi Kapinga o lelo yo pozo kende o Kaya lobby yango lelo batutu bazo kanga biba za na mwana azana vina ya sala ba vina ye atanga komo na te na lobby na ye sinon tu vas porter plainte ngana ta lobby yango lelo porter plainte bibi pourquoi tu m'as oui na porter même que na porter plainte mais oui na batanga komo na parce que moi ngai na la team de Wata nazo sala musala nanga nazo sala promotion ya produit nanga nazo sala promotion ya orchestre nanga c'est la team de Wata il y a bango suko ba wala de la vie nanga pona nini oyebi ke fille moko azalaka na Londres moko azalaka na Suisse mama nani Pauline Lumumba ma Pauline Lumumba bibo pas tu refais en tout cas na sepela ba émission na yo mais numéro lezo le kate na bengi Ken apesa Ken abiki na continue le mbongo te tala ki motema mais Ken azala période papa piqué ma bande mama mobali ya mama Pauline Lumumba abenganga pas tu nobenga numéro lezo le kate mais zo pesa so comme na mbongo totindi lomba atindelanga mbongo $100 $100 wana na pesa na bibi mama merci na somelango 5 à ciment ma oui solo bakaro mona zeza nango wana eza mbongo nani tindelanga ngo na enfant na boy na moni na tindela nani veut piquer ma banza mobali ya mama na biso Pauline Lumumba batindelanga mbongo mais pas yo ko bundela Ken côté la gaime ya linga côté ngata ba déclaration ba tebele alors ba mabena nga akena na nini na fui d'ici wana akutana kasika sereka ngata pesa limo kasika sereka akutana ba na ba Jimmy Belao alors ba mabena ngai aki même petit pas Gauthier Masket ko tonga nga mabe Gauthier taki mutu nanga ngana Gauthier to beba nani makam na biso ya musala na makam so ba faire
il y a à ça là toi il va lui montrer côté pour à qui ne bombanga pas côté côté mamutu il y a quel album côté il s'engango Richard Botu la linga côté Kenya on a té bamandako c'est ça la papi qui c'est ça la papi Mayangi il est très dangereux ce monsieur c'est un jaloux c'est un grand jaloux c'est un grand sorcier na comme de l'état à partir d'aujourd'hui il y a na loba na Ken Angel Moussoa il y a ça qui na yo Koko Rafa il y a ça qui na tanga komola ngate bibi kotanga komola ngate na masana te na mninga na ote continuer qui songi na orchestre no zali nango ya wenge pardon ngai na soutenir la team de Wata héritier Watanabe na ça la vie nanga na raflater a mutute na saka musala nanga ngai pa tu refito banana héritier Watanabe kala depuis ba Saint-Georges to passa ba étape moko boye o na kolo bango ba TVT le lazali son excellence ambassadeur de la paix pe le lazali na confiance ya Fati notre chef de l'état la confiance ya na biso ya Kamere azo ça la musique nezo mona na ba combattre héritier ya ba fête na ba concert na bango héritier soka kei na sima to tonga héritier ya fête ya Richard ya Roger Kalala mariage ya Roger Kalala boye Richard abeta concert na podium yebi yango te banana héritier nga za na yebi yango ngala pa tu refi ngala za na image ya Wata na image à la team ba vraiment mi na Londres bazo régner ba minute assisté ba lequel j'aime c'est Léo Tilobi ba na bien ba mit harmonie j'aime c'est la télé ah boniko ba isha to sanga ba kadi kabu ba télé et j'aime c'est la télé ya sanani. Merci beaucoup Ken Piala encore peut seulement on a contrat ba dédicace à bateau batal to na souka émission na biso te belé na bata mbongo ya solo tête tenda na biso la team 100% héritier mote belé na le big boss balobi yesoka lobi na 12h 11h répondre Laurent Lorenzo Willy Moucheni Koda Mboka merci beaucoup na Eric Fouri Donald Trump Eric Fouri Daniel Massaro Fitik député na biso Lucien Ekofo PDG à Sonas na Bosanité Fondation La Colombe Mama Amida Kamere batika yo Mama Denise Mama zakuta na lobi na kata kananga ezako ningana kata kananga na mbujima ezako ningana pa tu refi Aimé Vekam Aimé Kalengula Papi Kalengula wana famille na ngai Koko Vekam bango tout tozo mona na kalate na musala oyanga lelo Watanabe alobi non pa tu refi fo akita asala boulot ba mona boulot si de la marraine président de Zika Buskor na Luanda Mese Edju, Maître José, Maître Jacques Soupou, Major Teka, Mandela Weston, na Bossanité Pompon Pontiac et sans plus tarder, balobi Maître Nabiso Churambo Malimbatable Churambo Mai, Maître CD, César Loboko, l'homme de Mosengene, artiste humanitaire. Il n'y a pas le bien Rosala pour. Nakata Turki abia kita la Turki ye de amamuzana okita Miss Evechi bora nakati ya oni na pesi mbote bele banwani na Bukavu na Goma na pesi mbote tala rapé biso ba fan tout pas tuer les filles ngamo na muteketa image dans ce héritier na lingi kutu na lingi ba ventilité na contact na lingi ba black te numéro de contact yebani 243 89 53 48 057 Mandela. Merci beaucoup, allez, si vous avez aimé cette émission, dites merci. Emporio Garçon Selim. Merci à toi, Marquis. Tonton de la nation, l'homme invisible. Tonton de la nation, l'homme invisible. Toujours tout ça, comme ça. La Pichou Mangaya, autochtone, Mboka DG Sololi.